La prison satanique, bien-aimé, na kindoki ya famille, biso tozo bima. Na Congo na Yesu Christ, bien-aimé, na yeko annoncer bino et grand événement. Maman tolo na se retraite, maman tolo na se les 18, les 19, le 20 novembre, il y a mois prochain, bien-aimé, boya ebele to sangana pona lokumu na nzambe na église même na Erani, il faut zo train na Saint-Lazare, ozi train na Saint-Lazare oketi na Erani. Soko lingo benga biso bien-aimé à partir ya gare, ko benga na 07 53 38 85 20. Bien-aimé, boya nombreux, to bengi sibino pona lokumu na Yesu, boya te ba kokata ba chaîne nyo surtout bien-aimé, to kata ba chaîne surtout à monde à ténèbres, bien-aimé, te ba ko sopa motema na biso na se na makola nzambe les 18, les 19, le 20, bien-aimé, et koyinda teme ya biso bana nzambe bana mema engengaka. Kolo Yesu apambola bino bandeko sika nyonso to bozali o bokoyeba koyilanda o bokoyeba kolandanga pe bokoyeba koyamba pe na invitation ya mama to na se na invité bino le 18, le 19, le 20 novembre. Invité na biso za mama Boli, mama Bomengo. Bien-aimé, na témoignage ya mama Bomengo batu babika kana témoignage ya mama Bomengo. Bien-aimé, bomo yezoka sens na témoignage ya vie ya mama Bomengo nzamba sala kat na bomo na ye. Bien-aimé, kozala décité boya ebele, que le Seigneur nous bénisse. Zaki ya bino votre bien-aimé mama tolo na se invitation les 18, les 19, le 20 novembre. Kolo yeso apambola biso.